Kinshasa. Oh, merci beaucoup, Papa Serge. Question. Voilà. Mouze Kindingu a longwete. Ok. Mouze Kindingu a zakaka oyazaki. Parce que, nandenge ya parce que so et ça maté zaki, peut-être on sous dans ko mission on sous dans ko yembaté par rapport faire gol. Nettement. Fallait on yembaté. To ba ba mandapenda concert ba mbale. Ba to ya sur instrumental. Bo ba di penda tant utotine zaki. Salut, coucou à tous les internautes fidèles de Safossi Télévision, la télévision de l'Aigle, et aussi fidèles à Vijay officiel télévision. Kaka ndenge zalaka mingi tulukaka koyela bino ba information, soki to vandi bino pe boza na information ti yango tozalaka toujours debout. Tokotaka par-ci par-là, potoye la cabine ba information, bongo information à lelo na cadre de la culture. Tozali bongo na mwana mboka oyo yepe azali mopanzi sango ya munene pe ya makasi la DG ya Vijay officiel télévision oyo tokomeka muke ko solola na yepe tokoleka na ko présenter bino ye makambo mingi na kati ya culture mais plus lelo tokozala mingi focalisé na artiste moko artiste azali koyokana artiste azosala temps na ye azosala époque na ye na kombo ya Ferregola oyo bentimpe babengaka ye le padra babenga na bagolwa ndenge kaka ezalaka bongo na kati ya maetobongisi pona kosolola na invité na bino oyo ya ba chaîne na bino tokosenga kana bino tango nyonso bo soutenaka yango bo laikaka bo talaka bo partageaka ba large diffusion ezali lokola na point ya liboso toleka kolobela sur ya nomination na Arao oyo elekaki na kosala maeske ezali vrai to faux ba nominaki oyo musicien tokolobela lelo le padra na kati ya ba tourner na ye eleki ndenge nini est-ce que aza kosala ba tourner yango avec succès azo sala ba tourner yango na ba échec wana je crois tokolobela yango na invité na biso tokolobela pe likambu ya Mouze Kindingu parce que ezali kolobama ezali kotambola ezali kopanzana que Mouze Kindingu a quitté oyo ezali le padre est-ce que ça ya solo to ya lokuta na kati ya jet set ye a bende na enzoto selon ba information ya batu yango e ko permettre na invité na biso ameka ko éclaircir biso parce que ye andimaka na azalaka gauloise donc ben fona e ko kima yete et puis tokolobela lisusu likambu ya le padre est-ce que na période oyo tozana ba guerre ye pe ba concert akoyi ko annuler yango to akoyi ko annuler yango te tokolobela pe likambu ya concert oyo azali na yango d'ici le 8 awa na Lemba Imbu, tu est-ce que à tenir toujours qu'au livrer concert wana to akotika yango to kolobela pe likambu ya Miguel Niema par rapport ya ba propos na ye oyo alekaye ko tenir et puis to ko tuna mutuna est-ce que parce que invité na biso pas journaliste est-ce que journaliste akoki to ko kumisa ka musicien akoki ko kumisa le padre ndenge ye azali journaliste na qualité na ye et puis to komeka muke kolobela likambo yo ya invitation moko boye ba pesa kiye na Abidjan na date ya le 15 est-ce qu'à répondre est-ce qu'activité wana ezali to ezali te elongo na invité na biso na koleka pona ko saluer ye ndema ye na lobi na biso tokomeka na mwangonga kolobelango elongo na ye salut bonjour Nana Sangara. Bonjour Papa Serge Mabobo, bonjour à tous les abonnés de nos chaînes Safossi Télévision, pourquoi pas aussi à Vijay Télévision. Là, je dis un grand bonjour à fils aîné des Gaulois, mon Ayambaba Gaulois. Je vois encore Congo Lumière News avec notre Ndekoa, Emma, et puis Vini Bétés d'Agrâce, Nord de King. Je vois encore Eric Toya, les ministres, pourquoi pas aussi à Deboli Fumu depuis États-Unis. Donc, on a profité vraiment au PSA Bambo Tebele. On a Ndekonion sur le PSA temps ya kolanda biso et koza vraiment esengo mingi mpona koloba Papa Serge ba question eza yo ba réponse eza ya ngai pe mbote na ba Gaulois ba gladiator na ba bataringe nyonso bazolanda biso. Merci na sentir vraiment que Nana Sangara Sifa azalaka gauloise. Ah, en tout cas Sifa. Oui papa. Préoccupation à Liboso. Aza nominé na Arao na zone Afrique. Est-ce que ça vrai ou faux?
Oui, c'est vrai, Papa Hervé a nominé na Arao Afrique, donc basé comme artiste. Donc, votre mot Sama, oui aussi là, on a profité déjà au sein de la surtout. Bon, Kende, bon consulter, Situana, Balien Ango Ezali, bon consulter pour bon voter Papa Hervé. Donc, a nominé Kuna, Lokola, la Baptiste au Batier, dans le mois de janvier, pour voir qui était le meilleur parmi Baptiste dans le mois de janvier. Donc, Papa Hervé a sélectionné parmi Baptiste, nous surtout dans la carte, mais on dit Afrique. Donc, allez-y, vite voter pour Papa Hervé. Il y a que lobby bakende ko voter pour Papa Hervé. Pendant qu'Azali nominé, est-ce que vote Tina vote Ezani? Tina vote, oui, nominé, c'est-à-dire sélectionné en fait. Donc, sélectionné, oui, sélectionné parmi Baptiste. On a un gros, ils ont 5 fois vote. Pourquoi? On a 4 votes, c'est les ok, vraiment, on a toujours na bagoloa bo soutenir artiste na bino bo soutenir parce que ko bimanaye ce qui a gagné d'abord le coup ya RDC. Voilà. Et le coup ezo kene na Afrique. Et puis le coup ezo ya na bino pe bagoloa parce que eza lokola ah donc na bondo na bino. Elle a fait déjà depuis lobby, elle a vu que déjà dans les vents. Ok, bon. Si fa toleki na élément ya mibale to point ya mibale, ndenge tozali ka ko évoluer na émission na biso oyo ezali na Safosi ezali émission vérité. Et to sengaka ba vérité vraiment ebima. Voilà. Alors le padre a salaki tourner. Na kati ya tourner na ye tolingi to zwa ba information. Et l'équipe vraiment ndengenini, est-ce que l'équipe avec succès, moi bah koko so ezalaki ba difficulté ou peut-être et tenakité à cause il y a ba problème moko boye to et nyo c'est l'équipe na on a kimina. Non bah tourner nyo surtout les padres sali l'équipe bien parce que le padre est mort déjà to bien avec Jésus Jésus de Néance donc voilà Jésus à Mongongo a kenda nango kombona ki Jésus c'est la taille donc etambola na partout na nyo surtout za pour ça là tout le monde est toujours en avant. Tourné et l'équipe très bien à Kenda qui na niveau Europe à Longo et puis à Kenda qui Canada à Zongi na Belgique au place nini où a livré concert déjà dans le mois de juin où ils en a ING Arena et puis tout le monde quelques chroniqueurs au P Bazala qui ba invité Bayaki pour nous ça la visite wana ndenga kota pour nous visiter Salwana donc nous surtout vraiment et les cani bien et puis les padres aza bien donc c'était juste que déjà à Kita Nakin, mais vu que la situation est très longue, ndé que par rapport à moi, vol ndenge zokitate, ndé to moni azamo muke na niveau ya Belgique et puis France à Okitawa kalamingite. Asali tourner, mais quand un peu qu'on précité tout le monde kaka Europe, précisément asali na ba mboka nini et ba résultat nini escompté oyo a sali na ba pays na ba ville na ba salle oyo outi osali la tournée. Oui, tournée na est vraiment positif parce que tant qu'on bandi na niveau à France et puis à Zoa qui vole na France ça été à Canada. Donc c'était juste pour nous bon ça ba calendrier na eto outi ko ka na moi mikolo eleki ndenga rataki ko beta la défense arena. Donc ezaki après ndé to bande ko ba na 2025 il y aura des surprises. Calendrier ndenge sa musicien surtout na début abimisaka calendrier na e. En même temps, producteur a travaillé na bango. Ils ont été bande comme ça ça confusion. Ils ont producteur à Kala. Producteur n'a déjà travaillé na bango ya Kala. Donc c'est-à-dire qu'il a travaillé na bango le même producteur maison production. On a travaillé na bango na Adidas Arena. Bango on a travaillé na Genève Arena. Bango on a des bails qui pour na festival là. Parce que le président de la République avait lancé les messages. Il avait demandé à tous les Congolais ou bien bandeko bazan la pousser à investir. Mais les padres même il y a une pour investir. C'est-à-dire que à même qui ba producteur wana ayena bango pour basa la festival là. Et jusqu'à maintenant il est en train de continuer avec ses projets pour les autres monde peut bière la gauloise zoya. Ah bon? Ah mais oui hein. Bière la gauloise. Fabriqué na brasserie. Donc Papa Hervé ça mi a des sami banda et il y a pour tozai ils na cadre sa publicité tozai na ba ouais tozai na ba ken hein publicité te o ezaka importé
lelo pe ezali etekama nango na supermarché mais oyo mpe bralima azwi licence wana osala yango ezali mais le padre aye na bato oyo azosala a partenariat na bango on travaille en partenariat mais grâce ya Ferregola nde batie bière wana la gauloise donc d'ici là le padre a lancé message oyo ezapenda officiel que non eza reconnu et puis ekita déjà awa ese pe mais babimisa ono te no balancer mpenza officiellement te donc c'est-à-dire que aokotaka na kati ya baprojet oyo ezali ya président de la république mpona omema bapartenaire komema bainvestisseur baya mpona koinvestir na kati ya mboka na biso donc aza vraiment mwana mboka tobengaka patriote do tolingaki na ntina vraiment bolingaka ye na ntina baoyela biso bière voilà moi mutuna moko eyeka na likambo ya bière oyebi ke balobaka na Congo batikela bakinois surtout distraction ka ya masanga na musique siko ye aza na monde ya musique abakisi su na masanga c'est pour kozindisa congolais na distraction ya masanga musique kobina to eza nini papa Serge et puis ya mibale bière yango eza brune to eza ya couleur nini est-ce que ekomela na ba âge nini? En tout cas, merci beaucoup, Papa Serge. Question est pertinente. Dans ce qui n'a pas que Roméo, nous, Yakayo, la Bridette Bella, en tout cas, la vie qui est basée dans l'ensemble, les Gauthier, le TT, au bas, l'Andabisson. Par rapport, il y a une question, n'engoti que l'on a même sous bière, les babara congolais, qui distrait dans la bière, il y a même des gens au bazar du banda, même des blancs sous la bière, les gens congolais, bien, ils ont dépendre dans le monde. Dans la gare de Congo, ils ont la bière, te poignent. Roger Matadi a dit qu'il 6 mois à zonguer sur Moriette. Mais ça la ngote il faut que Congolais de mutamela bière bakunyo surtout bamela na bango azana posa na eso dépendre na mutu na moto ba na ndenge ya bière wana poto ebi yemoko papa Hervé azaka éducateur ya masse to ba na kata musique ntoki ko apporter comme nous bato média to me rappeler un plus dans ma ramène surtout to communiquer to ngapé to za modèle donc c'est-à-dire papa Hervé na ndenge pe alekanaka pona opesa ba message na ye oyo ezaka pe pona ko éduquer masse yemoko azana papa ndenge ototuna nga pona âge mono aza mineur to lo bana mwana okomela te mais ezan na bikolo mususu et pas ba swahili mwana muki ana 12 à 13 ans azali ta mususu pa okomela naye wana lobi po nga mona yango epa na biso moko na famille nanga na bande ko nga mususu o ba uta ba côté ya Goma kulo ba omela ya mo ba mke menga mona kamwaka pona mona nde bazomela bière mais ba ko bateke bière wana ba ke mona mke to mkola mais ça dépend mais bière yango eza moins alcoolisé. Donc faut que nango bien et ça vraiment 100% alcoolisé c'était 80% alcool et tout non donc ça vraiment l'alcool ya muke makasi o bat ba ko mela mais ko lobaki tant sous musique des distractions ya congolais non il y a des congolais bazama peut basé dans la musique par exemple aibi ki na kata na la musique mais à kota vraiment te abela musu pe ba kota na musique mais ça nango tout monter exception za nango te ça couleur oh bien en eza ba sous forme bleu ou moi ba énergie moi bleu moi on regarde moi mai moi oui mais oui OK wana je crois que ekoya ekopesa pe misala na ba congolais ekopesa misala na ba congolais ya on a bi papa Hervé aye nango po déjà na kata société nde to ba simplement ko suka ke longité donc c'est-à-dire que na kati wana il y aura des gens dans un recruter comme agent dans ça na kati wana ya société donc ça déjà pas moi na mboka Ferregola asali autant sur ba musicien belé pe ba koki ko ça très bien nana Sangara tokolobela likambo ya Muzeki Ndimbu itamboli makasi Muzeki Ndimbu alongwe écoute to c'est une émission pas ya notre confrère Sango na Bosolo que je salue allez kaloba pimisa ba vérité tolingi to yoka et pas ya journaliste mais la gauloise oyo peut appeler ça information na source est ezaya solo alongwe a quitté Jet Set to ezaka ba rumeur na Kinshasa. Oh merci beaucoup papa Serge na yebi ki ba développer ba olanda biso autant sou basé la question voilà Muzeki Ndimbu alongwe te Muzeki Ndimbu azaka ka oyo azali parce que na ndenge ya otande bato ba oloba Muzeki Ndimbu to yebi Muzeki Ndimbu adekana ki pe na mo orchestre mususu ba place Muzeki Ndimbu adekana ki azana par rapport ya ndenge ya mateli na kata Jet Set Muzeki ani na place au kenete
Tu as besoin d'un directeur et belé à faire là, au basé la départ il y a musée qui nous pour profiter. Comme musée attire ba de belé mal à l'aise. Musée qui ndingu a longwete. Ko le kanena kata boso na politique et on ba vérité te ko ba ke musée zo linga bimisa autant musée za ya les pas go besoin nte. Musée a rolekana tant musée za pour no ba mo mambo za privé ndeto ba to bi deux fois pour mieux sauter fort qu'il est. Musée qui dit ouais au monde ko kanga manae wana ndé PC sous force à ma case. C'est-à-dire que musée ça a un message moko boya ka soka zo pesa bat balanda ke moi trop. Alors par rapport ya kanga manaye ezaki notre ministre son excellence Constant Mutamba tant bazwa qui est et puis à l'obéraye mo mi bengaka porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement, biso tout évidemment il y a campagne awa, il y a président de la République, musée aza parmi équipe où il déclare la campagne ya président. Alors les lots on va benga ki to ba kinae, ba vandisi, ba pese conseil, musée ko finga moni musée ayoki ko finga na yono ndege ko meko tsa mal à l'aise. Nzemba mutakala ta couper on ba ndeko yemba. To yebi yango to kola ga wale zero ba nzembo banda ko yemba makango na ndenge ya kusakana. Mais lelo ingebi maluko mabe muza osala mabe muza zofinga muza okela ba bisi mususte yango muze tango lekala na émission pa ya Tony Koko alobi boue abi o ba spiritans o ba warion ba gaulois ba fan tu ya ba musicien ba wengemen boya ba kofifil ba kofiet boya to sangala po ezali kambu ya mboka to pesa force na ba farde sena biso siko pardon na wana lobaki bato be ba mona ndenge musique ndingu alongwe. Or c'était ça pour nous lancer bata la tendenge ya finga ka ba musicien na bango lokola za mwana mboka passe on de to ba ya est zo simba mitema ya bato nyonso muza za ki toucher na son soana donc faut à sensibiliser ba fan ya ba musicien belé abi déjà anga muze to notanga kombo musicien bo fan na Rolanda nga facilement pour na tamsu na krechaka na bamba mabanga donc c'était ça na conseil au ba pesa ki musique ndingu aza na kati ya sensibilisation au ba osala mingi lelo pour na lancer ba message aux ya FARDC musée azali pour na ko sensibiliser pe parmi bato bazo benga tamsu ba jeune ba ya ndenge président de la République alobaki baya ko s'enrôler pour na okende na FARDC ko pesa force na bitumba mboka la biso mais akolobaki musée alongwe na jet set et non abanda olobela ngo mais proprement mais akofinga te mais et l'autre est dérangé qui est à qui n'a parqué au lebi bo kene mobondo botiki ye moko na professeur na ye ezaki nini papa information comme là qui les padre te ou bien ezalaka ki moi bo discipliner bo sanctionner. Ah non même pas problème ezaki ndeto bana likolo za kanzambe na César l'état wana eza likambu ya l'état bakangaki musée par rapport ya ba langage na eza pour na merci vraiment bande ko permettre traiter donc c'était ça exactement likambu bakangaki eza ya bagolo so bakangaki eza likambu ba bagolo en tout cas wana ba benge ba ibaki golo ya ramobongo ko golo alingaki le ka envahir parquet jusqu'à ce que boye na ba matraque boye na ni donc et comme na ngoti diko ba autorité ba ba bakata msute botika mo po ba ende ko tala mutu na bango donc ezaki na sens wana yango moni ke golo akenda te meya kolobaki o soki le padre ye moko a se communiquer te wana eza faux parce que to yebi ke ta mususu bazwaki ba appui ya papa Hervé na c'est pour Gauthier c'est ye pas zaki na kati wala pour na Hollande ta mususu makambo eza ya musique ndingo maintenant tout le monde a déjà Gauthier c'est tout le monde directement papa Hervé zana donc c'est que azoi ba appui financièrement ezanga ko déclarate. Merci pour la intervention na yo sur le problème ya musique ndingo. Concert il fallait betama le 8 na lemba. Oui. Est-ce qu'ils ont maintenu ou pas? Non, concert on est sous maintenu et ça reporté. Pour te ebi kembo que ça dans la guerre, tout ça bien té. N'entend papa Hervé aza patriote. Donc par rapport à ça, la passe ya za toujours ya bande quoi est. Aza toujours pour nous compatir na bango. Abandi yango leloté. Jusqu'à point que asana nzembo pour na bande ko na biso est. Au moins, les musiciens belé, bah penser que nous allons refaire des musiques, on a composé, mais on a composé n'importe la prêtre est mort pour nous soit bon. Mais papa Hervé a pensé à lui prêtre était ou écoute faut que nous makila bande pour nous. À ça là nzembo pour nous bango. Donc le rôle là ça toujours pour nous compatir na bango. Et pour cela, na kati ya concert au atali attitude depuis atali ndenge bande ko bazo kufa na est, ndo moni ba repousser yango dans l'ensemble parce que ça li les amis de honorable je crois Musungaya je crois nde ba benga ki fois kende obeta na concert wana donc a obeta le souté ba reporter en jusqu'à ce que mboka yo yebi
yango likambo ya ko annuler ko reporter za mari de nuit to femme de nuit ya jet set pour makasi na ko reporter na ko annuler ba concert oyeba te et comme mari de nuit to femme de nuit ah bon mari de nuit femme de nuit ça allait reporter les choses ah bon kasi mari de nuit ya ka er nyonso ko mona papa Serge te au moins ta biso mo annulation na ba annulation te ata biso nga non de to ça au moins de to ça émission so to ça ngo eza bien te c'est que ta muso pour boya o tsango pour boya o ko tsango pour ça peut bien te maintenant na moni que programme nanga par rapport à ndenge ezalaki na vie même ata na ba vie au biso bato to za kalango na rendez-vous moko bina mutu no ki même ko reporter yango na moment où tam sunjo to peut permettre te na ko ki pe ko reporter yango na moment où na yebi kenza no kenda eza mabe peut-être am miska des années et comme mingi te ça arrive non te ko reporter za ka mabe te ko reporter na annulation eza deux choses différentes oh moto annulé ozela to ke no bien OK na annulé na reporté mais au bas reporter et c'est réalisé ba reporter sur et c'est réalisé finalement parce qu'il a fallu beau livrer concert moko mais si ko lemba imbu attends papa na tout concert il y a Paris la défense arena non non reporter au bas annulé il y a Paris la défense arena papa Serge Atayo to en affaire en bon soto ça no affaire en bon place oyo monique ngana okende no sa énergie na nga djino na ko sa marama filmer nos arbres na affaire en bon des ngane fona za bénéficier par rapport ya contrat mais yo tindi net nga bisi fa yo kende solo la ngana ina solo na yo mais tant yo qui sur place au vivre en réalité za mususu dis-moi un peu papa est-ce que on dit makaka OK na kopo wana ndenge wana to on demande est-ce que oboya yango po mamba ngosimbite kuna ba annulé to oyo za na équipe te to ke na malembe na nini na la défense pozongi na place to ke na malembe tant que yo moni loko wana place o ke na mamba mbongo esimbite carrément ko ba ke na chaîne wana diffuser te pour le kambo to kani ya mbongo esimbite et c'est que vrai yo ta yo foot équipe na yo wana équipe na ozara yo monte na kati ya jet set ezaka pa perve yende mto chapeauté mais ezana bato ba branche oyo eza ba musicien banani faut ba futama mais tant déjà ya moni ke esimbite bato ngala tindaki ba poignarder ngai Ausani, carrément faut to bomba yango to sisi contrat so no ya na contrat producteur mso ndima betsa nde arondima mais par là le quoi contrat ne simba ndende yango moni ekenda ndenge wa mais so to zongi place ya makambo ya lemba inde na tu expliquer et dans makambo ezui mboka lelo yo tiki mandefa okomlo wa soda so mtabula soda angolais so bengo bat soda savi mais osali yango okokalisu to komi ko ndire nzoto ekomi faible pour biso nyo surtout to komi ndire faible et le dikamo we beti biso na kati ya motema li sapi moko lo ba pa perve so ke zoki nzoto ki passe exactement ndenge ye pa ki passe pour la bande quoi est ba reporter et non annuler pour so ba annuler yango c'est ka obeta bisute mais le quoi ça report donc c'est que so kimia pe continue tu as dit que déjà qui m'est pour faire des scènes à biso et bêta avec notre alors tant aussi l'année les pas d'ozonga pour nos bêta mais on a fixé pendant nos dates donc les années ultérieures jusqu'à ce que on a fixé date ce qui peut concerner ni bitumba est ici en décembre c'est que concert aller que depuis en décembre voilà pour moi bala mboko pe bala pour so ka musique ba pe na passe vraiment tozali ko évoluer malamuna ndeko na biso nana Sifa Sangara Sifa papa toujours qu'il y en a biso na aussi lisa vous êtes qui ndeko moko journaliste mi genyem atenaki mo ba propos na ye mais ba propos atenaki par rapport ya domaine o ya zanango et sungi pe batu musu te et quand tu peux batu musu na préoccupation ba poser ba question est un journaliste akoki kokoma lokola neti fan akumisa artiste moko bo akumisa mutu moko boye abima na domaine parce que journaliste a quatrième pouvoir aza mutu ya ko analyser ko sanctionner mais akomi ko betela mutu maboko akeni na sima ya le padre akumisa kaye est na bonne éthique analyse lecture nous andeni asali mabete asali mabe azana na kati ya standard ya normal ou quoi eza ngana lo bango eza normal batu nde ba comprendre le contexte nini o migenye makena OK problème eza ya migenye mande lo so bato papa avant kita Belgique na ye njare na
mi gagné ma pona ya mona on papa va yambe te au moni to na ba bilo musu to sala ka peut-être musu na sali na émission bo na léser musicien moko bo musicien ta musu pona na parler ta musu nga se présenter te na émission ta musu ko benge ba ande ko bini so asi fana o ya kaka mais ayete po na lésa déjà da si na boma relation voilà mi gagné matanga commis sur place à s'attendre que papa va benga mi gagné ma vous comprendre autant bi personne no kende no monde na ennemi peut dire regarde mais regarde dans ça besoin mon regarde on dit au linga ndi manga tende na ke otala mais subitement du coup oyoki mbamo mutu ana tangi kombo non et puis moi 50 ndenge sala mi gagné ma akangi na photo la papa Hervé ko kanga photo tiaka bo mais c'est comme problème mais mi gagné ma moko apesi ko témoignage pour no loba ngapla nde na boy na ndima ki te ke le padre oyambanga na ndima ki te mais le padre za motemani les pas dans ça muta ndenge nini o alimbisa ba tout facilement ozoma muta mituni question na et puis ndenge to sara misala na biso papa Serge to matato kitatande to ba to tika na éthique déontologie ndé to sala na ba cc wana mais il arrive des fois dans un mutu tam sou na part na la politique na biki na linga intel mais na yo obimisa ngo boité tam sou ngo ba na kati we na kata musique ndé na bona linga mutu na linga na bomba mais le onde to mo na ndenge ya internet nyande mama ko mo kende ngai même atable boyebi nazaki mutu lo banda olakisa position ngati tendance ngati mais na loba yango plusieurs fois et je le répète encore ce qui lelo na ndima na lakisa position ngai pas ya faire gola parce que notre émission na bi azara toujours pour nous compatir na bande quoi est et loko e flatanga ko poussa na pembeni l'autre on a combien de musiciens les autres ko lo bakate ke goma mte ko tozala ba bunagana to ba boke belo ekoya mais ce qu'on peut faire voilà azara déjà touché tant même mamba est bandi pour nzembo ne ça fait une année nanda après une année na chaîne nationale ba bando tsor mais nzembo ne zala déjà papa va que na festival à mani nzembo wana papa va aya wana fermeture ya eloko francophonie après ko ya pa mi banzembo belé pour aza vraiment na ba chef d'œuvre ne mais papa va imba nzembo bandeko nanga ya est pourquoi parce que a profita qui ko lancer message na ba konzo bazala ki wana poto monaki ba payer belé ki ko représenter ba to be bazala ki wana mais zaki na ba konzo bazaki comme ba représentant nda profita ka lancer ki message wana directement pour no imba nzembo bandeko nanga ya est pour dire quoi par là mutu na mutu to na tala sko iloko ndenge aimbela bandeko est na monaki en tout cas musicien penza à reconnaître batmo bazalaka apé sa valeur de bato est aki pate ke baza batmo bana moi c'est par rapport ya bato bazana ba ville ou be bato bana Europe lelo mi gagné ma apé si point de vue nae donc andima ki te ke papa Hervé akondima okanga na photo papa Hervé ondima ovanda po bakenda ti na restaurant ya Mabumboka bakei bavanda wana na kati ya restaurant na ba mi gagné ma balie oyo mlo msuza tam suna olia no mena na réserve no ta o pa ko tianga ma ko tianga poisson ko sanga mabe yazaki na complexe ya mutu te yambi bango tout avandi na bango tout ya table balie ba mele mi gagné ma apesi point de vue mais ba to ba comme sango lokola eloko moko nini te alaki si o eza ya moni bolamu o papa va ça qui en limité que papa et puis tu as comme ça to comprendre to na ce question c'est que mi gagné ma pe na moi police na moi cause papa va finir que moi le po et vraiment l'équipe papa comme ça to kenda la bagolo to kenda la biso niveau papa va solisa biso na bagolo a mtomta yek na ndelo mo zone ba transport bon ta mutande ke papa social donc tout le rencontre wana retrouvaille wana ezalaki tellement très ému et voilà. Il y a Miguel à exprimer voilà même Karine Mokonzi ba Miguel mais Karine Mokonzi parle ba ki ngwa bi papa va betenga mois 12 na nga pe na zwa ko mais betinga ngo ya propre donc c'est-à-dire que akangi ne candidaté na yo andime yambi mais abonye ngo mo lo mo so comprendre que na za ma be na mto mais to ana ka bien po yambi na moi rappelle mo ka bo ya l'ordre ozonga na vraiment bandeko yo bo interpréter ma be pour na mi gagner ma bo comprendre eza par rapport à circonstances oyo akutana nango et puis na ba entendement na yebo yebi kaka soki eloko moko bozali ko s'attendre nango te to ndenge ozalaki kozelela yango okutana nango superlatif donc okutana nango likolo ya ba attente na yo moi sentiment moko boye ya joie kozanga te et kozala pe reconnaissant par rapport à circonstances vraiment to komi na biso
na suka ya numéro na biso ya magazine na bino Vérité. Invitation moko boye eyaki na epai ya papa Hervé, pas le padre, sur concert moko eza prévu na Abidjan. Tolingi batu balingi bazwa mwa précision. Ezali invitation ya à livrer concert, ezali invitation ya à participer, to invitation à répondre kaka vanda ni lokwa mutu nyonso me azala wana. Ouais, mususu ezaka toyebi ba musicien belé ba so ba commis sur place, ezata mususu asape playback. Mususu pazala encore répondre na concert ya musicien moko. Et puis na ndenge esalamaka par rapport ya Papa Hervé, ndenge ba bengise me nayebi ke nzembo na oto yebi so ba ndeko na ST ezanga te. Bon, à chaque fois so to abeta concert mo makambo ezaki kuna nde ezate lelo na Goma abeta ba nzembo wana ebo plus combien plus forte raison que a kozangisa nzembo wana na moment oto zana. Donc voilà, ils ont en et si vous y a okende à invité le temps qu'il y a komaka retourne et puis à se présenter nangambu ya Abidjan. Donc voilà. Nana Sangara to komina biso na suka en dehors il y a ba question on a posé. Question ni oza ko zela na poser on a posé ote. Ah. On a évité. Na évité ou bien soit na évité tam super retourna ndeli na finga te mais ça a toujours analyse tenga na obi o ngana tuni yote oyo tuninga te mais tam so zela ki na tuni yote mais oyo moko ko yebisa te e ko ga pe ko za mo ebele e ko za pe mo ebele ata moko oyo osao s'attendre na émission na on s'attendre na question mais oui eza lo kwa ba blo mo bato ba lo ba mikolo yango ebe Papa Hervé yenjare nango a retenir yango kapo abeta concert aussi longtemps que toi na guerre wana tam so ya question mo na zela ki mena yo ki yango te pour les abato ebele pe ba no to si occasion skolo ba te mais à vrai dire concert on est en mois de juin et puis kolobaka nde bato be ba nga ba lobaka nga dans son saka bato mo ke pour no bake guerre ebandé na Goma te ebandé déjà ba province mosusu ba mboka mosusu bato déjà ba bandé kozwa mais to bato olingaka ba kitisela Papa Hervé libanga pour no lobake yenjare nango a maintenir yango kaka donc eza nango mutu akobeta na mais akoyemba ayebike na compatible na bandeko nanga nde totso ba nzembo wana sa ya bandeko este to lo bato zonge pai ezaki te kata Goma tomber mais ezaki tangu ba este bandi penda ne bandelo wana donc c'est qui est vrai comme ça en mois de juin mais ba kanisa te ke lokola ti to comme mois de juin to zaka nde to zabwe na Goma pour te yebike fa de c'est le téléma le président Facha au téléma donc c'est que ti mois de juin makambo surtout eza OK joueza na mikolo ezoya eza nango lelo te po bato baluka ata mosusu baloba. Ok, merci na safosi na émission Vérité tosi ici na biso mais tozala na mutuna mo boye pe tokoma otuna c'est une vérité eza mituna surprise mais une vérité ozaka goloise boye te bobo papa eloko nini oyo yo olula osepela nango makasi epai ya Fally Ipupa eloko na lula sepela nango makasi epai Fally Ipupa en tout cas eloko te alande mabete eloko te so to ngande eloko na boya nde pali nde na okolo mais on sepela nde eloko te wana nde mabete eloko te parmi banzembu nyonso ayemba eza na nzembu nini oyo ntango yoko reconnaître ye ke akomposaka bien ayemba ape bien bon dommage ke nde nayokaki mpenza te nayoka nanga banzembu nete wana nde mabe te ya nango kaka mpona kigoloise te mais nazwa nde vraiment batante ya oyoka mpe na banzembu fale mposo na kota ata YouTube faire na faire tosisi na biso na banzembu ya nzambe tosukisi na biso na papa lutumba nsima na papa lutumba nsima ok Clovis Makola Serre Tamar nde bato pelanga nango kaka mingi Koffi Olomide papa lutumba nsima personnel papa Noël na bamusicien ya biso ebele mama Mbidebel en tout cas nalingaki mpenza na banzembo bapongolo bato batika biso kala nalingaka bango makasi et puis mpona okende yango lisusu bien na bamusicien basala musike bango bien nde nayokaka bango wana napesa mpena litoi soki lelo baye otuna avi na yo
Fali na Ferré babeta podium moko pe basala micro moko avini ozana. Si on moni question de tourner ba nga pe ba ya otuna ote bo esa mate est-ce qu'on beta podium moko te esa mate na sens ni réconciliation wenge to brake ba yo kana te basangana nyoso to ya na possible pa nzambe o biso to kanisa retange ba fan ta musu eza yango te parce que so esa mate ezaki peut-être musu ndo ko ko mission musu ndo ko yemba te par rapport faire gola Net fallait ko yemba te to ba banda penda concert ba mbale ba to ya c'est instrumental bo ba di penda tant utotine za te faire gola za parce que éthique en discours ça mate pour ante ouais parce que na guna yo o zela ki pe sepelisa ki yo elo nyo sepela na te pas fali ko wanga na bana ka papa so kanisi bana ni déjà ko mabe yo apa est-ce que on boire bana on boire kinga bana na ça pratiquement possible donc fallait wanga na bana bon éviter que la problème na bana ngam tel ko so te tout ba bien on va internet tout ba bien kasi ba beta pe sur les pas dans mon net te mabe nga mo anet bat baloba ke yo mala mutakanisa papa mais le preuve ane ke mo ana za na poto bana e pas dans la bango bien ensemble bango tout pour na soni te pour na soni te non aza papa responsable banda kala pas za ka bien na moi moi na poto ya auto mo so soni pe na papa m'a dit to moi na pas oui que me funda to ba ndite mais le pas de lima moi si vraiment que ça ra mo mais moi na on le pas de bende na nzoto te papa ya sundo tatouage ati bana nae alongola ta mwana moko na tatouage mais le contraire fallait bye. Ok, to komi na biso na suka ba salutation na yo et pas ya oyebika oui to vivre na libanga libanga ezanga te poto ba o ya biso wana o baninga biso mingi mon partenaire privé donc déboli fumu depuis États-Unis dans mbote na ye Sugar Baby mbote na yo ndego Benjamin depuis Londres mbote de King babi a vraiment kitambo motomo bien na pese ba mbote belé pourquoi pas aussi na ba onyo surtout baninganga vraiment o balandanga makasi wala bozala toujours pour bino ndeta bola ikarabo sa makambo commenter makambo ezali donc ça nga plaisir to na liboso na mon partenaire privé tonton Bavoeza Lukano avec notre restaurant Union Sacrée chez Place monsieur le gouverneur depuis Anema série de Genève numéro 70 pourquoi pas aussi à tonton Didier Sanda Anema c'est donc na nga bino vraiment minga bisika bozali boza toujours na biso poso to banda aux émissions et dédicace mabanga titoya olala donc kata moi déjà on senga ga bino ba bokoti na kata safosi to na vijay o koti ko na mbali boso en tout cas s'abonner na rouge wana matin na cloche à notification tikala parmi ba abonner na biso et ça vraiment plaisir ya trop merci beaucoup papa Serge Mabo merci nana Sangara pona na bosa ni bana ngai vijay Sangara to na bosa ni ababie mkolo chaîne vraiment est-ce que Sangara bi kombo la ngando futa ngotenga soto boyela na kombo tas ko nga sa ke pane donc vijay Sangara bambote na ye Kadija Famba Sifa mama Laetitia Ndwalo Josué Mikia Chourambo Madege Blaise Polo et puis ba golwa nyo surtout ya monde ate ba gladiateur ba bataringe vraiment bambote comme pas la bango cordon Roger Matadi ababi ate masala musane ngesenge merci beaucoup merci pour na ko répondre à l'invitation na biso to yebi ke to bandi yango lelo te eloko sala ka biso plaisir mingi ezalaka que à chaque fois to pesa ko invitation aux zanga te ko répondre à l'invitation na biso autant ça biso était vraiment tous ali reconnaissant na yango et on est ensemble merci na yo oyo ondimaki ko tumba ba mega na yo ba crédit na yo pona kolanda émission oyo vérité ezali émission epesa makana Safosi télévision pe na muumbu na bino Serge Mabobo l'homme du développement. Vraiment, tokosenga na bino bokoba na soutenir chaîne. Oyo là je vois ma femme Irène Alouma Soye Mabobo et je vois mes enfants là je salue Diamant Mabobo, je salue Manassé Sardonix Mabobo, je salue Kairos Perrette Mabobo, je salue Guy Thierry, je salue Yvette Milongo en Afrique du Sud, je salue ma belle-mère aux États-Unis, Maman Charline Goma, je salue ma belle-sœur Fifi Mvula Motema Olivier Kakula, je salue Ninga Nanganyo ya ISC na 2007, Toebi Kaka, je salue aussi les anciens du complexe scolaire Espoir
SM na bandal wana nazomona ndeko na biso oyo Monique Muteba a uti kobungisa mobali na ye, vraiment on présente des condoléances même de la part ya Safosi Télévision. Je salue mes frères et sœurs ya Mission Évangélique Shalom oyo bazali disséminé na kati ya monde na Angola, bazali Shalom Angola bambote, Shalom Paris bambote, Shalom Kinshasa bambote. Je salue mon père spirituel le révérend Valentin Mazayakana, motema ya mama Jolie wa Mabanzo, na saluer bango nyonso, na saluer bana Shalom, na saluer Ketia Odia na kati ya Shalom Kola, na saluer ba diacre nyonso ya Mission Évangélique Shalom, tous les pasteurs ya Mission Évangélique Shalom, na saluer bino bana poto, na saluer bino France, bo continuer à soutenir États-Unis, bo continuer à soutenir pe Kinshasa lo collaborateur biso te, bo continuer à soutenir kande to lobaka Tchangu, bo soutenir biso to yebi ke Tchangu bozalaka mobondo, bo soutenir biso bana Moamba, bo soutenir Safosi Télévision chaîne na bino, bana ya Funa également bo soutenir peto bosanite, bana ya Lukunga mbote na oyo nyonso a sungaka Safosi Télévision. Merci na ingénieur Azalaki na kati ya prise de vue, merci na ba oyo nyonso ba pesaki biso espace oyo poto lekisa ba émission oyo tozali ko lekisa vraiment tokomi na biso na suka ko bosana te ko like ko partager large diffusion pona ngai Nzambe ya batela biso apambola bino tokuteni mbala ya sima. Bye. Bye.